tant ou dossier yaka na réseaux sociaux balukaka na baye bate bayaka maman mawan yango ye noela wana zimbongo wana ya boyebi na bino noela madinga ngote boyebi noela te boyebi noela te ti nene alekaki na live asali live abia solo na mbongo ne bele bo tune pone akotanga montate nga cagnotte na réseaux sociaux au sengi cagnotte mais avant au senga cagnotte dans réseaux sociaux il faut pesa bango une explication claire et nette. Allons la maman. Non moi la makamba ko se victimiser au tcheba tuna mutuke mbongo au traité ki maman na yo donc mbongo ebele $85,000 au traité ka maman na yo. Soto sengi ba preuve. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh. Toza awatai ile makambide. Maman Nicole Malonga. Wana. Ima hata sula milaite. Anabuaka na ngatai. Maman Nicole Malonga makambia. Nakuma kelo mkusi. Sans complexe. On a son linga mesi nyoso linga. Linga ekokayo. Kota papa. Neviso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur notre émission Vérité, présentée par Paul Moukendi. Moi, voilà, bonjour mesdames et messieurs. Nabande konyo soba kolanda biso na Sarato la TV, chaîne na bino actualité. Naza suneste ngoza na ba télé na bino, ba ordinateur na bino, ba téléphone na bino vraiment, ba enyo soba landa biso, ba onyo soba pesa biso
confiance et fidélité on a émission na bino vérité kapoto ça il a bino musala merci na nzambe o ya pesinga yipema o ya bateli biso vraiment eza kitoko pourquoi pas na mutu o ya kopesanga image kitoko boye ingénieur 15 baseli derrière la caméra yemo ko pe sous na montage pourquoi pas na bon de livre bon c'est que babi wana ndeko du mois tant nyonso akoyedaka biso vraiment CG na biso moko Jonathan qui vous na 10 mibali CG na biso mo ya mouvement quoi pourquoi pas na l'artiste Diego Milito papa na biso babi chaque samedi chez Joliwana na Bandal vient de la paix tuzawana ndule babi ndule yo ka musique ya kitoko voilà merci les sous na sponsor na biso Azir papa oyo alingaka kitoko o alingaka azala lo posone za la bien ça y est là Azir mama o alingaka bana na ye mobali na ye ça dit que bandeko na ye mibali bazala kitoko sombela bango Azir au monde lo poser ko zala vraiment kitoko tache te nduta te tampote bouton te vraiment et ko zala naturel ça y est là Azir yomoko okopé sangai réseau ezana ba réseaux sociaux nyonso a peine na Kinshasa déjà Azir eza déjà disponible ce que monique aux bango na facilité te bengaka mama Sarah okoza bango mbala moko partout kozala Azir komela yo eza place monte eza na limite partout kozala Azir komela yo merci na bandeko nyonso oyo batalaka Sarah to la TV lelo na analyse na invité na émission na bino vérité nazali bongo ngai mon côté nazali bongo na invité na ngamena bombié to kosa ne analyse par rapport ya makambo oyo ikote libiso na réseaux sociaux dossier ya Noela Madinga na ndeko na ye leki na ye nene ki kolekele oyo dossier na ekoti ezaki na privé mais to mona oskoyo na YouTube to me ko sala ngo analyse mais to ko toucher pe moi ba point ebele pour analyse to suka kana eloko moko te to ko toucher pe moi ba point moi ebele pour to vimisa ngo kana ndenge zalaka ezala vraiment kitoko merci na les amis de problème kendi ba onyo so ba pesa problème kendi confiance merci na bino pour na o boko sala pour na ngai Montréal ceux que ça même langage nanga fungola bandeko ba mona invité na ngai. Bonjour Maman Sarah. Ouais, bonjour Paulin Mukendi, bonjour Nabande Rognon Stuba Olanda Biso. Bonjour naba sponsor nanga, Maman Nicole Malonga. Tuza awatai. Barobi moi si foza moi fela. Moi ma belle koza na ta fivete. Boyo pesi exemple ka fivete pour ani. Ah mi pende minene makolo mabolongo minene masoko miki. Luka mwana 7 ans. Plat. Beta mbata pa Masara lobi otiki biso likolo siko lelo lingo tika biso na ngwapi te nazo sala promotion ya sponsor nanga OK promotion ya batu nanga mais bo promotion batu nona bino ya ba produit na biso te mais nga na osenga na maman Nicole Malonga la patrona kabata elongolo elote benga penda to tinda batu na yo ba contacter nde ona biso na mwasi ba pesa e ba produit e bala na ta moi fela na mi pende parce que il faut za na mi oza mi pende il faut moi fele ala mbata bongo te on se comprendre alors pona ba papa pe so lingi que non oza a besoin mère yo mutu za po mère nda e ba ki papa okomisanga ta okomisanga te so moni que papa za carotte lingo komisa e concombre ba poma des awana et pas maman Nicole Malonga une fois kako benga bengie ba rozwana o pomade o massé papa o salika en mode d'emploi de ba relaxa yo bala mon papa combiné concombre vous comprenez et na pesi mbote belé pe na tatapo wana grande sœur nanga FAP4 ba bi mikolo to moi ba tribal quoi makila to trahir ngote vous comprenez ata to bomani ndeni me makila toko trahir ngoti na sukate donc majabu talent majabu talent majabu gospel
Yaya yo nani omeka. Omeka na Madjabu Talent te. Kuna ezaki bonzambe. Kuna ezaki bonzambe. Bandeko na biso mo boye couple mo ya na mbongo na bango bana mbongo ebele. Ba préférer ba soutenir bandeko na biso oyo bakobima lelo bana talent balingi pe koyembela nzambe bakobimisa bango bakovaloriser bango. Alors coup de chapeau na Madjabu Talent. Donc j'ai dit un grand merci à papa Diego Melito, mon mari. Pourquoi pas à mon équipe technique, tout vrai nanga tout buzala nanga Paulin. Namoni 15 basele, namoni Bondelive, ouais. Namoni Brenda na fondation et maman Gina Amatou Motema ya papa avant Amatou le prince de Dubaï. Amélia Moeba, la privée de Orlando Domingos. Namoni Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe. Namoni président Charles Tambwe, namoni Dalia Onyema, namoni président Bébé, maman Mireille, maman Nathalie, namoni Sarah Abouele, namoni papa Edi MK, namoni Désir Kando, namoni Batutu, Sol Mbemba, Makiala Kumba Sela Kikela, Nana Bafana, donc namoni Batutu. Au Bolinganga, au Bozala toujours wana pour nous commenter. En tout cas, coup de chapeau na bino yango, donc malobézé à yo Paulin. La réponse est voilà, merci maman Sarah. Bon comprendre l'histoire. Maman Sarah ya boka ne bandel na sukati ya boka ne bandel. Pour battre bi pendant 5 minutes. Te ça ina enregistrer ba dika sa maman Sarah. To ça on est ka wana pesinga bonjour. No tuninga santé te elote. Ah, na santé suso za sona ba di batu so ba. Te na boki te na nubi na. Voilà bonne santé. Santé na nga eza bien pour la santé eza bien do zo mona nga boye. Moi banduta na ngo ebimanga ya robota mezaki nga na maboko isili. Donc, ils ont un témoignage dans sa santé pour les kitoko. Et Dieu merci, na simba produit. Banduta na ngezalai ya obota mayamunene. Et alors banduta fivet c'était chocolat. Si pour mon est kala kimia na tama sabu na ibaka suka suka patanga kaya. On comprendre. Ce qu'on nga ya ngeza ya propre et puis sili na ngosusu. Talaka yo mo sili. Donc, t'es uniforme. Donc sauf au longo li pe ateni otikali penda bomi tala na kitatala. Oui, bah tout ça, bah awa teli, awa indi, awa chocolat, awa na seul péka noir, na se awa noir, tengam na teint uniforme. Alors, santé zappé. Vraiment. Merci maman Sarah. Bonne histoire. Bah histoire vraie pe eza bien, les deux sauf que na sali histoire vraie te, nazaki en communication na Noëlla Madinga, je crois ti ba 2 heures to là ils nous quitté. Tous les pendant temps ya solana le roi ya na petite sœur nae. Et voilà. Donc na la muki retard, na comme bureau retard et bo excusenga. Et puis ils ont na début bato belé non bazongi en place na bien histoire te. Mais malem benebi ki bozonga parce que yango nde base nanga et puis yango nde zo édifier bato yango ni force na yango pe force nanga donc c'est un peu ça tout ça la kanito mais ça na sala o chaka le beaucoup pour bandeko ba landa biso déjà bo solo na vérité voilà merci na bandeko so ba landa biso merci na Oscar Maritou les millionnaires en coupé Diogo balobi Oscar Maritou depuis Chine pourquoi pas na ndeko du mois ba biser na ngamoko Espérance Tibu Iweto depuis Nigeria wana bazali bandeko na ngai vraiment maman Sarah kolala kolamuka nika dossier continue les réseaux sociaux ya Noëlla Madinga na ndeko na biso concert na biso nene ya kolokele to ebiti problème les agents privé mais eyo kota na réseaux sociaux pour nani en fait yemo nene ya soko talanga abike na petite penda Noëlla Madinga donc je ne pense pas que l'explication en on peut ça nene akoya au contredire nga dossier acquis privé et ça dossier a une année passée yaya zela petite sœur nae petite sœur pe azelisaka yaya alors question liboso tuninga vana kota na bakati donc na question par question neni dossier ye leki nene a alaki Noëlla Madinga kosala ye chantage a comment kobeta déjà lisolo oyo na ba master na ye ya ba chroniqueur mais na ndenge ya 12 na nenga fo na vraie version te voilà
mais ye ne mutazana nyonga ba kaka ye mutazana nyonga te ça mara mutu ya nyongo te Paulin tout une question moko gérer question moko alors tanga bandi ko beta ba masolo oh balamo Noëlla abi o ngakutu ba koselanga ba mam internet na boma mutu changeanga te pona mbongo nanga non mérité sous na chantage yo zo sala ngona privé na ba masa na yo mais nga na préféré to bandango mba moko na réseaux sociaux mano pa abando bwaka ba capture acheli biso photo anene ya abandi kokoma ba kombo batu o baza ba concerné na kati ya dossier ma mbongo et c'est par là biso nyons tous les lots to ko découvrir que baza na problème moko ezo lié bango na ma mbongo donc réseaux sociaux et komi bongo dossier réseaux sociaux ndengwana c'est justice à liboso réseaux sociaux te justice à liboso za réseaux sociaux te dossier komi na réseaux sociaux bongo ndenge na expliquer yo ndengo luko yeba yango et ye ndengwana nene a contacté ki ba chroniqueur pour na chantage na kombo Noëlla Noëlla ebisi nga kutunga moko chantage anti chantage pour mona ke yo lobi na ba master non na privé bo sali na eza un projet o eza réalisé te nga ce qu'on a fait réaliser bino ngo na rapidité ye moko bandi. Alors maman Sarah merci pour la réponse yora mais quand on côté les biso to ko kana kati wana ba 85 000 dollars ekutanga mawana ba 85 000 dollars ezani mbongo nyongo to eza mbongo ni en fait otuninga question moi bien eza question ba te belé ba se poser nene ya atikali ko defa mbongo pa Noëlla Madinga te né aza petite ya Noëlla Madinga on se comprendre alors nene a sara ba business nae ezamba liboso te asaila Noëlla ba achat Noëlla za business aza mwaso aluka mbongo nae ana ba chantier nae atinda ba biloko ba chantier nae na ba ma campagne ana bandaku nae asala ba don na ba Lubumbashi azana don moko je crois ça na Lubumbashi ba biloko apesa wana mutasomba ngo asala ba achat ya nenea vous comprendre alors ana confiance ya biso ba petite nae parce que ils ont une petite morte ya Noëlla Madinga asenga Noëlla pesa été quand on a besoin d'elle azala toujours présenter on a besoin d'un piaka ako fingo après un mot au bengoka yaozwa on se comprendre c'est une sœur to mesa na nga na lingake parce que aza hypocrite te na petite na ma sepela na maramna sala pour na falite a sepela na ngote aloba na ngango na ba téléphone abina Sarah na koyaka kotala yo te na kobimisa kata $1 na nga te parce que tu as mal fait azara biso hypocrite te mais aza mutema malamu nene atikali ko defa montagne mbongo wana pa na epa Noëlla Madinga te ba pesa ki nene ya mbongo na somme ya $85 000 je répète 8500 te na salaire RT $8500 te $85 T, $85 000 il y a marchandises, il y a construction. Alors, Nénéa, à Kende Kosomba marchandises, 2 places. Na Dubaï, à Saliba Acha na Dubaï, à Saliba Acha na Chine. Na kati wana par $85 000. Noëlla Madinga zisusu mbongo na ya bakisi likolo. Apesi mbongo ba douane. Kala 85. Landanga bien Paulin. Voilà, toujours ka. Nene akobo ya makamunga na lobate. Sora boyango a mona ba preuve. Parce que asala affaire na zobate, na mutamaele. Ana ba papier, ana ba document, ana mamutu. Et puis ebi ke Madame Sarah loba Sarah za petite à Noëlla. Donc c'est que Sarah lobaka. Et ça vrai, conscience ni moi ebi ke Madame Sarah to loba. Et ça vrai. Parce qu'à constaté. À quoi il changé langage te. Noëlla déficit mbongo te. A PC na mbongo ya douane. Bande onanga je crois bolanda histoire bien. Alors, tango a voyagé à salipe ba achat et puis na bosani point moté bande ko boloba ke a randa ke service. Noëlla sera tindi yo osaele loko au photo.
Oui. Azela oya na marchandise te kata ngozo kende. Afuta yo yaya, afuto ko banga noté. Oh Sarah, Sarah, non solo bi, non futelo billet kende Dubai sombelanga nini boy so za tant que ça langa bacha. Yaya na koka. Pa pesio. Papa oya yo ozonga mabo pamba te. Donc nene afuta maki. Ba service nyonso aranda a Noela Madinga afuta marapo nango. Nene afuta maki. Ba pesi mbonga douane, ba pesi mbonga biloko ya chantier 85,000 balles. Nene ake premier tour ake Dubai aena koti sindamba biloko ake sous Chine asombi babiloko eza babiloko mususu kutu o lelo yo peut-être Noela zo découvrir et le retombe sur zaki 300 ya ebisi Noela 500 et puis Noela landela anete ayebi keza cop na yo ye aspesa ki o de ambongo ne 4 ato chake loko $1000 ato baginelo kwa eza $1000 ata après oyeba kezaki 900 auto noté mais il y a important so ezaki osombele 10 portes il est 10 portes 10 baignoires il est 10 baignoires 10 cartons à carreaux il est 10 cartons à carreaux c'est ça Noela Madinga diko na ngo futa afuto te so oye apeso mbongo ya biloko na ye mbongo a douane na mbongo donc mbongo a douane prix au pesa pesio mbongo a biloko na ye mbongo na opa ofuta wa pesio voilà oko sombi biloko e nango vraiment alors eza mbongo a nyongo te eza lisolo ya année passée et quoi ça a combien de coco année passée na juillet hein année passée, oui, si je ne me trompe pas, ils ont l'histoire à juillet, année passée en juillet, oui. Il y a l'histoire à juillet. Voilà, merci maman Sarah. Mais tout le monde qui, non mais quand on côté na moi dessus nous mukie, tango ba kangaka yo, tout le monde qui mutoa liboso, azala qui kosala ba makambo belé pour battre ba découvrir que non, ça rasa place boaza boye ezaki nene ya. Mais ba makambo nene kui apparemment yo au poster nene ya courage makambo bon pour nous sali actuellement. Merci pour la question, mais nous allons éclaircir camera mambongo wango. Alors tant asombi biloko. Asombi ndamba biloko. Mais à cause qui Noela kasombi biloko nyonso nde bayokanaki. Ceux qui 100 portes, ceux qui 1000 portes, ceux qui 2000 bayokani. Yé passé nini ayekoya. Tant ayekoya ki Noela zotune conteneur yé maintenant mon a bilo amalonga te. Wana premier biloko. Premier lot. Mon bilo amalonga te. Bela mbongo nyonso tokenda ye nango. Oh te bilo mso etikali na Chine ezoya. Oh boye na boye. Noela ekokota contact na ba réseau nyonso ba place akendaki kosomba ba biloko. So botali bien Noela azotanga so tali na ba commentaire na ye. Azotanga kombo ya Liz. Liz wana ye mutasaki na nene ya baasha. OK. Aza na Chine. A remercier ku bango na tongwa. Donc ayeba ayeko découvrir makambo tout nene asala na ba biloko nene asomba na ba vrai prix na makambo ebele. Ayeba yeke nene akosi depuis mais nene a oyebise vérité tazo faire patienter biloko ekoya. Biloko ezoya ya biloko ezoya. Biloko moko ndambo euti koya. Bon eyaki déjà. Et baby na kati ya conteneur pombonga douane ezate olepa ko yebisa kolo biloko ke ya ndamba biloko mususu ye pesa mbonga douane ayo senga te po alia mbonga douane ba pesa ba mbonga douane vérité ezate soki Noela tuni abinisi gauche atuni azongisi droite atuni en fait Noela zwaki temps à patienter pendant une année bandeko bo talanga tous à la réaliste pendant une année. Tu as supporté mon toi ça n'a bon on est belé bon. Nandimite na bato ba comme na ba commentaire wana ba ondima te nandimite $100 pour to petaka. Pour bato belé bazon ndimate bato mso bazo tourner est-ce que ça $850 ou $8,500 oui $85,000 ya eh quelle nouvelle confiance biloko ezate mbongo ezate Noela tuna ezaka ezoya
Izuya. Nous là tant côté en contact c'est vraie version biloko ezate mbongo yate. Biloko asombi ezata babani. Un carte un carte. Et là. OP baby na conteneur ezape un carte. Eloko esali Noëlla mabe. Ololo bana ya na en vérité. Ozoko sayo mama zui traitement. Ata bino moko na Congo awa. Traitement nini okozwa ekanga $85,000 awa. C'est ça, tu comprends bien tant Noëlla madinga à comprendre ce que biloko ezati, à comprendre vérité biloko ezati. Yangwana ya comme okosa makama mama ke mama zobela munganga lobi mama okufa da 2 ans bona boye donc na sens aloba ke mbongo ya Noëlla etete mama siko Noëlla ngo 80 tozala batu $85,000 bachaki mama en hôpital ni o ele $85,000 ezai maladie ni moni place énervé ozale ki soko sali peut-être mabe comme la sœur ya te moni cop nengeza wana na sala boya na ngalimbisanga pesanga tana lukambongo na ba source na vérification ba ko découvrir que na boutique kwa fungola ina zando ezaka mbonga Noëlla c'est mbongo batu abalusango mbongo mutu ya commerce basaila ngo commerce te o sala down pero benda yo benda yango pe maison ngo il paraît kangami tu comprends alors rien à voir na makambo batu ba o yaza ko se victimiser que maman mwana natanga na école à $5,000 peut-être vous au courant na yebi yemo ka sala ba on na ba life na oui na Jewels et c'est vrai zara lukuta te mwana natanga na Jewels vous comprendre ezambala liboso tazwa mbonga Noëlla bela sa ele ba faire azwaka asalaka pe a bien aye nango turo nde mabe ye moka yebiti Noëlla uto poster mettre avocat mo wana oyebi bakangi d'aéroport auti Lubumbashi à partir aéroport na minute wana prison mettre avocat ya nene aza parmi bato yo ba travailler pour na mbongo na ye mbongo na ye mona na te eza chaîne baza de moins 4 personnes ba okota prison moko déjà est-ce que nene yango ba kangi ete na baza na kati ya roche te non bakangi bakangi yo ebi ke bakangi ete parce que nga na soli na Noëlla na obondele na misu na yo a finga nga me na obondele tu comprends bakangi na mte dossier est clair. Atika ko se victimiser atiko tia mama bango. Pour votre information maman ba nene azaki lobi na prison makala kindota la maître avocat wana soi-disant. Mais muto sa malade. Ouais, soi-disant maître avocat wana na Congo na mutute. Na zo les chambres na prison. Na prison. Ah. Ouais. C'est maman nene ayebi yango ati mettre à côté prison ye muto sali ba démarche pour mettre à yango na zolo banga na oyebisaka batu bande on a biso to sala na bango musala moko batika ko victimiser nene ya nene asali eloko moko ya mabe pa ya na a reconnaître yango ba raison zo pesa wana eza penda clarté ngasko eloko ekamusanga ozimbonga mutu $85,000 soko mizaki yango na affaire quand même il fallait que bota vraiment pour futa nyongo yango o futa mbongo na ye eza ku nyongo te toko benga ngo abus de confiance ou escroquerie parce que muta pesi yo mbongo afuti yo peso mbela marchandise eza ku nyongo te siko pourquoi yo ça la batu là il faut se victimiser que faut boma mwana o boma mama o mi kasi abi ya Monique Asuki mbongo montana zana oui montana a kozwa ngo wapi on esali ki a olingate mwana ya souffrir na vie ya déjà message ça mwana ye vema boma na no mwana abo maman bango après ya kene prison eza raison te mais eza lokola muto amoni déjà Asuki déjà eza soka linga moni parent nyos to linga mwana ye ondima ya kufa matika ba na envie parents nyonso alinga mwana ne akobimisa phrase wana te eza loka nga nakutani na un fait accompli siko soit yo soit bana na bakende so nalinga bana nga na se décider na ki natika bana nga bakola basala génération mususu ponga na sina koli
soka linga mwana ne na mama ne anga lobate ke fona boma mwana nga na boma mama nga pona ozobanga prison nene ya kobanga prison te. Tu étais la première personne à sala compte arrestation nanga. Et le place en est au commun. Qu'est-ce que tu n'as ngwana? Po awana ko yoka yo ngamona zo yoka oko benga noila madinga. Na obondela. Oka noila nenga finga nga. Azo finga me yo zo bondela ka yaya boma mutu toza baleki. Toza baleki. Mais mutu yo zo sengela ba boma mutu wana. Ozo yipse patienter déjà pendant une année. Mais mutu wana aza parmi bato ba mela ba champagne, aza parmi bato ba ya ko luka ba preuve. Pour confirmer que non, Sarah tout la zone à prison. Yango na zoloba. Batu ya poto baza bazoba. Communauté na biso ba diaspora belé sur 100% 99% bazoba. Batu poto baza bazoba. Oui. Na kozonga na question na sima. Oyebi pona nini? Tant dossier ya kana réseaux sociaux balukaka na baye bate bayaka maman mawen yango ye no ela wana zimbongo wana ya boyebi na bino no ela madinga ngote boyebi no ela te. Boyebi no elate ti nene alekaki na live asali live abia solo na mbongo ne bele botu ne pone akotanga montate eleki 85 000 mbongo marchandise ko bacha mbongo douane na mbongo bakabelaki tata ba 100 000 papa ya muke na mbongo bakabelaki bafutaki poni nene aolo bakeya na ngaza na raison botu bomil tuna te. Est-ce que so bo asir so bo sali cagnotte bo ko futa mbongo wana? Poni bo sunga ye nene yangote. Ole bo sala bata be mission bo banosenga noela madinga pardon. Bo sala be mission bo victimiser nene ya. Est-ce nga so na kende ko defa mbongo mo bo concerné ba na ngato mama nanga? On sala pe de charge. So na sali de charge na saki nga mo na kombo na nga. So ba ka nga mo fona sime ba popo na nga na ke ngo makala. Tana sala be mission fali. Ba na ngate Diego Pete bakanga nani? Kanga na keti makala na makala batu bazala nenea na makala baboma batu te na makala batu bazala na bango oyebi ke yo mona conscience to yebi ko za coupable oyebi ke justice e o choma boko parce que tolinga te bon nde na yebeli noela na yebite soka ko changer ba idée nande na sori na banda lobby na 23h ti 3h du matin azara décisif. Internet est fingaï. Internet est sekaï. Internet est loba. Habillé à des femmes bon anéné à te. Yé à travailler pour nanéné à te. Alors moutana bon on est à néné à. Moutana ba marchandise n'est à néné à moutou. Yé mon konda ou les carrousels à bémission. Yé mon refalo ba vérité. Mais na souka nango justice kaka. Habillé justice kaka. Parce que ti a patienta qui une année parce que c'est sa petite sœur. So c'est mon mosusu a zelaté. Mais na mona ina ba commentaire ya photo poster ya mama nene ya batumso balobi Sarah bazongi saka mabena mabete. Kasi yango nazolinga na expliquer. Bazongi saka mabena mabete ngana na problème mutu tende bo mona nga. Soki na komi bongo pona kote ya na ye nene ya na bateau batikali. Surtout bateau basekaka bateau. So muta kufeli bon so ki moyen za ko poussa biso liboso ya bo to mo déjà toza na se amoyi surtout bato basekaka bato so bato bakufeli so bato bakangi bango bozwi so muta kufeli azwi mama na ya kufi mais yaya oyebi lobi oyo oyelo te et ça omoni publication nanga je suis pas contre nene ya ba journaliste wana tout ba solana noela tendenga no solana noela na solane anytime ayebi ke o leki nanga ayebi peke o nene nga na yebi ke nene azap na leki anoela to za mda ba petit na mais moi na mai ba pesa ki temps na temps wana nyonso ayebi te ka osala faire na mutamaye pe aza ko s'investir na ba information azo réinitialiser ba vraies informations. Tant à comprendre que l'eau est là, c'est la score petite à fond ma vérité. Abi Sarah, tant que c'est un pierre abino. Ou sur son nene à l'obé n'a que ya nono, ya mano, maman zobé la coup de photo que l'hôpital. N'a boya kosunga. Qui passe déjà à la moitié, n'a sunga. Abi n'a boya kosunga te. Atikala obé n'a que maman zobé la mbongo boina boy non. Pourquoi n'inga victimiser maman na maman ok maman boina boy non. Néné, tu dois assumer.
nga batu boloba nanga bo sacrifier nga na finga fali j'ai assumé moi te que na futa na futa ba prix nene assumé na combien na maboko kasana ne loroté ane lokoté asana loroté mais il paraît ba information ezokota mbongo aneza il paraît mbongo aneza mais kasi ole to benda ba débat boya futa ngo azana mwanda mbongo fo ye mo yebi tango peut-être tant mususu amona ka komi na suka au CD peut-être po bilo mususu eyaki atekaki yango ola komisa ngo pa nani atekango azwa pe mbongo kana bilo akenda osomba wana e ola komisa mususu ateka mususu ateka mususu il paraît ça soki pa jona donc ba version eza vous comprendre alors assume nga na critique fali na kotara vie privée na na kenda ko futa ba pris na prison j'étais seul. Est-ce normal que nde na kufa boye nde na ke prison boye fona boma bana nga te ozana mama te nene ya ozana mama te pona mbongo wa batu o conscience no mo yebi ko lie osai na ngo ba ventir okomi kitisa te poya bande komi kitisa te akoma neti amemela Noela madinga chantage abangisa ye akoma koloba nene yake akoma loba na Noela madinga ke kutu obimaka nani oyo kutu salaka boye donc asala chantage ayebi ke autant Noela ko ba chantage au tchana se Noela emo chantage ye moko mal répété ndala kisi abi avant ça nga chantage nga mona ochango na réseaux sociaux je crois bande ko batalaki na ba commentaire nde nene azo répondre Noela madinga yango Noela komaki abi mwana soko lingi ko simba moto okozika awasko Noela la kisi kaza ya mona ki ba ventir Noela tie dossier na justice et nda chango na justice a retiré na été ok na otina suka na yebi Noela répondre pour l'instant na réponse ko question tuninga ya mahamnene ya salara ponanga après tout bandeko yo bazokoma o Sarah publication na yo eza mabe bazotindika chakate zatindika chakate na pesi courage mais na tei so boye barate planification et arrestation na ngana eza nenea na lobango na be mission na ngana nene ya mutaela bino vraie version te mutaela bino ke baokanga Sarah c'est nene ya non bakainga te mabande ko préméditer ngo na ba live na ye na ba malika nene ya ayebaki et puis jour basaela nga plainte nene ya zala ayebaki tangu bakanginga nene ya mutaya ko annoncer na réseaux sociaux ke bakangi Sarah nene ya muta posta téléphone au ba piéger ki petit frère nanga vous comprenez nene ya plan wana nyos tu basalaka wana ya mutu mo rapporto akomela nga muta planifier ngo nene ya vous comprenez ye muta sala ngo nene ya na mwana na ye na se ya mbula bande konanga nazo bimisa micro na sa mbula nene ya na voiture na mwana na ye pona koya faire croire na mokili ke Sarah za na parquet Sarah ba yo baksele ba dossier pa ba mission musu Sarah okende prison jour na ok prison lobby nango nene ya 8h na caméra pozo ngande na kota na mutuka makala heureusement ngape na ambiaka na bima 6h nene azanga image asala live ki na minute otolo ba Sarah za na makala ba sepela ba mela ba champagne na ekirindika vous comprenez to sala na mabe to finga na mais liwa muninga ko sepela na ngote pasi ya muninga ko sepela na ngote nene asoki lelo yo omiboma pozo kende prison otika mwana na o metango melela nga champagne na o kende prison na otika bana ngiswaka ote vraiment il faut soyo Fivette a finga nga mabe mais Fivette na parquet nga na benga Gabriel nga na benga nene apparemment ça na moteur nene et puis nga na benga pe Fivette je crois le bango na émission oyo ya mbaye abina tala motema Sarah
mais Fivette a parmi bato ba finganga mabe ba sekanga ta on que prison mais nga la CP la te kanenga kotaka parquet pona yebié soit à côté parquet déjà zaranvi banane baza par-ci par-là baza ba fazer ce côté à côté à prison à peine na ebe kaza na mto Hollande il était pas na mbongo futa na prison te preuve ane mbongo yo futa na parquet zaki ko sangisa so maman bango ya ka ofuka mela Gabriel na makolo te makenda prison parce que ba biso tout obenga Gabriel poto ti yango na se ndenge moko na ye nga nazo finga mapa Noela pona ye to tia na se Noela obi une réponse Noela singa na se pesa etambi Sarah yo dezo atan pesa ye menga na pesa tante oyoki yango bato bazolo bananga na limbisa ye wana fuba yana mbongo pona limbisa ba bizonga sambongo na ngani sambongo na nganyo so pona limbisa ye on se comprendre nga non sala ba sacrifice wana alors so ina postango et l'accident que non chola et poso na ngina chola et non sala hypocrisie te pona za mal bouche saranate na royap na che caméra na seki na bi ozui nde batu mususu na réseau sociaux ba kufi na konga na oloba die merci beaucoup comprendre non ça live na zo yemba nzambe merci olongisinga bien champagne mpanzi te champagne tenga mina masanga te na sans alcool OK vraiment on se comprendre alors na sala yango avec mon cœur parce que na ebe na luka Noela talaka na lali 3 heures pona ye pona sola na Noela aya yebi Noela ndaza aker dira yebi Noela pe bien poza leki ne penza Noela il y a sa petite à Noela donc tiens comme que na ba réseaux sociaux comme na ba l'état c'est que Noela lembi et puis Noela dit la vérité belé et bimi lokola asalili ki motema mabe parce que ba futa ki olar posombela muninga biloko alors poste nanga na makamna bakisaki pona kotalisa na monde entier que likambo ezwaka moto oui na sa moyo tant que tokufite ko seka muninga te so azu problème tala ye ya yele leza ya soni ya escroquerie ya abus de confiance nga bakangela nga na métier nanga na yibite na escroquer mutu te oso comprendre likambo ezwaka moto lelo ya nene eza ya mbongo ya escroquerie abus de confiance yo pe muto sekanga ta musu ya yo lobi ezala ya meurtre ya accident oso comprendre et la kisi ko sekara mutu te libanga 18 chakunde ke ko sekate tous nous sommes des humains sur cette terre donc ba problème ko koma nga leo na kosa la prison nga sala ina nga prison nga ya moyibite ya escroquerie te ya injure publique ezakuna na sala prison ya injure publique pe obimana yo za libanda siko yo zokota ya bi de confiance to escroquerie ozomona lobi kuna mususu pe ezalata musu liwa obomi mutu koseka batu pourquoi na bakisaki yango pona kotalisa batu ete ya batu o baseka batu na réseaux sociaux bazaka na petite so bakangi asui alekisaki akufa kuna bamsu basepela abetata 5 abetata 3 ans ebele basepela abetata 5 ans kuna abetata 3 ans abetata 10 ans mais tant bozo loba nanga na ye nene ya na ekirindi kato bazo loba sara betata 10 ans pona boma mutu te ye mo nene azolela ke na bomi mutu te na ezaka makamba mbongo ngape na boma mutu te ezala injure publique mais bo sepela sara kende prison abeta 10 ans botala te boyoka mawa ya bana nanga mikepete onga na otika yoko tokotsa bana na makambo te voilà menene ya lubi sito le wesala nga parce que na boma ngape na okozwa bana nga na Lexi bango basala émission basenga Fali pardon balela te na suma iba propos nanga mabe envers Fali na futa iba prix nanga alors ce que vous reconnaissante ningo zo reconnaître au sali mabe pourquoi tu veux te victimiser au côté de sa maman au tchana mwana banda koloba kawana ke nakoboma mwana nga tu n'es pas une mère na ebiki na bamboka neti ya Europe bako botolo mwana bakaboli na mama na mwana na ona minute comment okobimisa ba propos mais là on a déjà il fallait gouvernement biso yeba pe l'état biso yeba déjà parce que ils a déjà mutazo bakaboma mwana na ye parce que le bien on a yo lembongo na yo so poliango na ba makangu na oto yebite pour $85,000 bandeko nanga $85,000 mbonga mapangu so si ba mapanga la 20,000 combien aussi ba mapanga ba 10 000 combien so to bi ba terrain ba 1500
Combien? Vous comprendre? Yo sai nango siko nini? Osai nango nini? Vraiment. Siko assumer. Nene obangisinga. Maman nyonso alinga mwana ye. Alobaki oboma mwana na kokate. Tena ke kufa kana prison. Là, il fallait l'état na biso ça. Ngana mona maman moni ba yo kanga mwana bibozwa nga botika mwana nga. Oui bazali ba maman ko aboti mwana kuluna. Bakangi kuluna boye maman yebi mwana ya asala mabe mais maman zo kotela ka mwana yi. Nene tu veux oboma mwana na yo. Et puis nga ebangisinga parce que kolobake na boma mutu ezaya bana nzambe te foza mutu oboma de abatu. Ça ça la de akopana makasi. Mais nene ozolobake oboma malamu kuna boma mwana na nga. Na mama na nga po na mi boma penga moko pona ke prison te. Nene, c'est comme ça que tu veux te victimiser pour un bon abattu belé. Il y a plus de 85 000 $. Autant en a un coup de douane, mais autant à fond, il y a un tokenda et 85 000 $. Aux Hollandais, Paulin. Ce que batu bolo balanga na monté à ma bé pourquoi? Batu musu babio Sarah ya loba ki bongo po yo finga ki fali azanani et pas fali. Azani le ki fali. Auto finga Gisèle Pela. Azanani et pas maman Denise. Koko taka makamba batu ti koko mana nifo ya koseka bayaka bapesa conseil sarozo sala mabe ata bo bando finga nga metambo moni de amutako ti place a passe boko sepelatin fo botika donc ndenga na za boye bandeko nga so na kufa kana prison banene ya banga basa feti je ne pense pas banga baya matanga nga bango tuna ba fivete parce que posa na bango ezaki bongo to so na sala ba 6 ans yango na prison banga bazandeni bango banga ba gagner vraiment bandeko obozo loba pona nga ezanga te nga na obunda pa noela afinga nga na ebisubino ya osana te nga na komi penda bongo je suis pas hypocrite so na oseka nene ya na oseka mais naza na temps ya koseka ete parce que likambo ezwaka mutu lobi pe kozongela penga susu voilà ete ya bato baseka bakangi azwi mutu na mutu ofuta omoni nga na mwana nzambe bango mutu to le kana nzela na ngana ninga futa nzamba ko humilier pe eza na cachette te lelo peut-être ba oseka nene ya eza mama mbongo noela madinga aya na ye ba obongisa noela oyoka te mais ba obongisa na yebi ke ba obongisa ba ozwa terrain d'attente moko eza pe na makamusu na bilo mususu pe oye nene ya bombi ifa bimisa pesa noela a opesa ozo comprendre Paulin est-ce que nga pona vanda on na vandi bon na sela nene ya live na bando seke penza est-ce que fona banga mutu non parce que bande ko ba sala live Paulin yango na solo bazela yoka eza ba bolimbisa lukuta pe noela yoka bango te noela ebi bango te bango ba ebi noela est-ce bango ba ebi noela bazokotsa balar na bango na kombo nene ya bakosaka net ke balingi ye bazokotela ye ba oyokele mawa nzoka ba oseke pe nga na vrai na ye parce que nga non sola na kolo likambo parce que po bakangete ezaka ye mo noela eza ba live ba pam pam bango ba osa atende sa ke noela tika po nga so na bina sa live non sa live ya nene ya na ba preuve na nango vous comprenez vous comprenez na nango au niveau ta elinga na petite noela do na nango c'est un golo linete non donc qui non ça la live na ba preuve te parce que na posa yaya yo ki la biso mara to sali mabe donc ba biba journée c'est ça ba sangisa ba taba $1000 na ngo azana ngo kasi na cadre ka na nango tika na na azana ngo na azana ngo menga tinga pene na za batana zela na piate ya ko bakisa mutu makasi $85 000 ya mbongo ebele ni ya chango wapi place ngo yelo ko paye tout bat ba non ça c'est ko kanyota ni ye mo aller $85 000 na ene sengo nga na participer te ce qu'on non ça cagnotte pourquoi poni to ça ba sembla lukuta sombo sali ba live na no inoela limbisa nene ya ba msupe bongo ye noela ngwa sala wapi kado moye bisa nene expliquer bino makam noela sala mbongo noela na ngo ayebisa bino boya mbe na be mission po noela olekane mission te boya mbe na be mission po noela oyo se justifier te po ya na besoin ya mbongo na vanda na abisanga ka mbongo
na ba appel nozo benga ngati na kofinga yo mungaka mbongo ba réponse opesa nga ngwana nazo tike pété osakana donc bango ba kanta ba live wana ba osala ba okota ba mbongo na ba onde yangwana elaxike ba soutenir nini ya non yangwana te bango ba osala ba procédure ba okota ba la na ba chaîne na bango ngana olanda Noëlla na privé pour Noëlla na un mois dire so ya le biba kata bakati so voilà. ba continuer peu importe ba live pour Noëlla azana ba benga azana na réputation te azana na chantage te moko chantage donc ata bo sali ba 1000 émissions bo finga Noëlla a changer de décision au contraire bo clouer nani bo so pousser à ça la sous mamba makama makasi parce que nous activité Noëlla sera activé ba kanga nene ya kalelo na ina to eba masa parce que azana avis de recherche masa na azana mandat d'amener OK na ina to yeba nene yango azana Lubumbashi to azana Kinshasa azana Kinshasa azana Kinshasa mais azomona na répéter na ebisio Noëlla na no activité OK soka activé ye moko ebike Noëlla na activé pas na longola sim na ye amona ebi mona ba localisation so e ba activer les kaka ba okangai donc quelque part Noëlla ngope azana mwasima mais ba life na bina pa pamba bo sala wana bo ebi epe bien ti yebinda za rocheto chi c'est bandeko bo sala ba life bo mekana ko deuxième ke pamba te bo ya ko komisa ndona biso bisika ya mabe tami kutu bo kangisele ka mbongo ole bo sala ba life bolo baloba ke ye Noëlla ngo mbongo ngo za nini Noëlla base bo ebi Noëlla madinga te asa na base ni pozo mbongo succès kandenga vantsa kombone likolo ndengwana asalela ngo base te lelo nda ya luka base na réseaux sociaux ya to réfléchir lo kabatu eza babiloko bozo clouer nene ya botika tant bosa ba live bokangisa bambongo bino bokangisa mbongo ponga mbongo no kangisa te nga kotope nazonyengwa ka nazokanga Noëlla c'est boka boli deka nga Noëlla odembele kaka ya Noëlla kaka ya limbisa na ebisenga bi ya to abaleki no mais maman Noëlla peut akotala par rapport pour attirer les temps ya inani pour attirer les temps ya inani de miona atika peka oyo ki répond yo mo mi pesa réponse a pesinga Sarah yo pesa etant ngana otika dossier te oki réponse te na déjà réponse wana siko na ebise mama toza baleki na yo toza ba mama leki ya mia alobi boye boza ba mama leki ya mia bozolinga ngana kufa po bo hériter ba bien nga bokosambwa ba réponse a pesa nga ça y a quand ça y na kufa na décembre po ya lia mbongo langa enga pina seko abida kana seko pona mbongo nanga ozo comprendre asa ya moko bien tozalaka ne bien asunga ne pe biso nene akena ngo fo wana mbonga mutu moko ozolaka mutu chantage il paraît pe na mona na ba commentaire moko wana ndeko mo lobi nene aza mona mabe bachaka pe na fondation ya Chancel Mbemba abebisaka pe kaka yanga babekana makambo wana kutetalinga te pona yebi Chancel te na sola na ete na ndimango pete ngana loba o na yebi parce que Noëlla za ya nanga oh zana ba preuve na donc na koloba te donc ye moko na conscience na ye azai ko moto le kasa la live te asali live fois se victimiser po batu ba finga Noëlla ayebi Noëlla koleka batu wana tuke na motema makasi ya Noëlla ayebi tamso ayebi Noëlla kolekanga pourquoi se me victimiser mama note mutatinda ozwa mbongo bato lia mwana pete siko vraiment obo mama pona nini obo na mama ngope na bandeko ngo bozale kenge mutazobimisa ba popo ya oboma na papa mwana nazawa papa mwana na abo mama abo mana mwana ça danger déjà te nene ya tu peux assumer okoki ko assumer kaka soko za na mbongo toza na babiloko ya valeur na ndama mbongo na ba marchandise zongisa
zongi sana nous peut kita motema ya Noela par la biso to banda ko lelela e na kinata ko la na porte ndaku na e ozata musala wana oui poza motema makasi aza motema makasi ya osarana te ndaza wana lingi ifo mbongo nanu yebisanga sko kanyota ngo to kanyote pendant combien de temps po ye Noela na yebisenga bi ya pesa biso tato sa kanyote abi ya bino bo sara kanyote ya zala na prison ela kanyote na bino sa combien de temps pour na zo mbongo nanga Eusabinota vraiment. Voilà, merci maman Sarah et on enregistre kaka pour bateau oyo ti na mtiko bateau botiko koma babi koma o Sarah ye lobaki bongo po yo finga ki fali bon a finga inga bon pourquoi c'est pela une arrestation nanga ezaki fait pour na ye pourquoi et tant que toi batu biso tout na sa moyo makambo ekomela batu aussi longtemps ku finante ko se kaka mutu te so kaza devant un fait accompli po ya yo tom so ezala plus pur que yanga nga sala 11 jours seulement na prison de ya makala et puis na kenda na kimoyibi te na utolo bango nga na kenda na injure public oh mutu to kama oye prison pour na injure public ozo comprendre mais matebe ba yeba te que injure public bakangela ngo ya bulango nga ba sentiment bakangela ngo nga na kenda prison pour nango ozo comprendre. Voilà, donc eza nango makambo bato baoloba te bazongisa mabe na mabe te nga na nazongisele mabe te nga so nazongisele mabe na osalele balive et puis na oseka ye na obalanse bapreuve te na osalele te nga azongisa mabe na mabe te merci tokomokende vraiment na suka mais soki na bi na lekisa ngo ezala vraiment bien te eza na eloko moko bimisaki yaki bato ya poto baza bozofinga bato ya poto na live na émission ya Fifette Mayamba abaki ke yo ozofinga bato ya poto me mituka oyo tota mwana ngo mbongo yo zwaka ezokutaka kana bato ya poto yo finga ka wana par là bongi bola isabiso na neti ni amonanga na sala la Chine amonanga na sala team America nazala ka saratola bata poto ngo nani oyo opesa nga mbongo nga kondumba te nga ki mwasi ya mutu parce que son azaki fille seule femme seule emsu na ngana za na ba makangu na ba mboka tout ndela so ba bongo na bango na sala rapona vivre mutango ni na tindela nga mbongo na ye oyo aleka na media taloba apesa na ba preuve taka nde na kenda na team Niki na ye Niki ba pianga mbongo ba ya batanda ngote wasio donc nga na vivre na batapoto te na vivre na bango te indépendant na nga pe na bango te na peut-être na bat na na revanda boye ya na nga tel na besoin 500 mo boye mais na vivre na batapoto te mituka nga na somba ona mutoki na nga Fivette ayebi kindumba ki danseuse à part ça za envie mususu ça te na mutu tono vide maele zate devoir eza wana bango tout ekiri mombaba ya olongolango mais loko na ina to lobela ozo comprendre o lobela no ngo ngasko na maele mutu esalaka biso tout wana ba chaîne YouTube to vivre vie monte poni pone biso to kota ba émission biso tout peut to sara ba clash sko tozo vivre ndenge monte pourquoi ya cerveau toko sala na même compagnie yo bafuta ko sanga pesa mais ba ngana na ka ngana na ndaku na mobile na ngaza bien ba na nga batanga na école bien na kenda rapoto organisation na cerveau donc c'est un peu ça loin de là ya batapoto ku ngalelo na lingana nga ba relation na souster ya batapoto même ya ki master na lingate pour ba rabata confiance te baba oila rabatu babalukela rabatu facilement et puis bazami tema mabe koleka batakine batapoto oui sur 100% 80% bazami tema mabe koleka batakine et puis conseil gratuit bino tout bokoma ko envier bato apoto surtout ça surtout ba chroniqueur na ba chroniqueuse mututazo ya ka bona bango bamonaka batapoto nde basobelanga batapoto nde baobongisanga bato mususu ya ona loba bato mususu bakanisa soko fingi fali est-ce to komi na guerre na fali ndozwi succès to so komi na guerre na fali nde fali apesio makambo
toso komi na guerre na fali ndo somi ba mituka ba mapango yango na soloba batutu o ba finga fali mida lelo finga fali fali apesieni asa zwinini na mafinga il faut au rappeler à la té Paulin fali batu combien ba finga kai est-ce que fali asa kangisa journaliste pas fingi na mtali boso et pe urat il faut peser pété yaya avant la période fille opéra dire yaya na maele nini na vibo envia batute po sara finga ki fali azui succès nga pe na finga fali na kota rando na fali na za succès na kosi yonga na betoile na nga na ba ora na nga na bichebe na nga na binini bichebe na nga manya pa le bikalata zo finga monsieur moko po akoma lokola yo ak finga na ye ora ndezala il faut ora pnde ala so aurait ça retour raison a bien moi yanga na beti pan retour et puis ici na vandi batutu ba finga fali ba journaliste libanda ni basela bango ba analyse ngala na ba camerounais basela nga ba analyse na ba ivoirienne basela nga ba analyse so betika arrestation Saratola même na Facebook même na YouTube on na ba chaîne ba camerounais na ba ivoirien makoso sa lobela nani ayebi journaliste ni na Congo mais batu combien ba finga fali eza ora on comprend ya wana loba na batu prison nange koti singa ba place ebele na maramba fali batu ba ebindete ezaki bénédiction voilà ozo ko batu ba sekanga azui mende wanga le kezwa ne lipambo ni na ko logota bna ko logota vraiment merci maman Sarah on est pas tout chitier lobby to sala ki analyse moko lobby ya bien otikela biso devoir à papier mais lelo na lala ki vraiment na réseaux sociaux. Mais il faut ça conclusion hein, il y a les caméras lobby il y a au fin ba musicien. Donc et là qu'ici botika ko envier. Bo sala lo ngate parce que ngana bino bo ngate bo ora na ngate. Bo vanda teka ofandika bo bando finga no ga fali na finga fali na nzo makambu msu fali pa okangisanga na nzo makambu la Saratola te ozwate Saratola za Saratola yakana maele na sala musala. Et puis Saratola cerveau nae et salaka. Voilà. Parce que là biso devoir lobby ya kokoma na la ligne réseaux sociaux pour na monata bandeko oyo moko sala ki émission ya kokoma fama asali ya moto. Polo zwate. Sko Rankine Sili. Rankine Sili te devoir en place. Avo finga nga remplir fiche. Ou remplir devoir o yendenge na sengaki. Bandi guerre. Tant que mutasala ngona nte bango tu bana se na nga Paulin. Voilà. Il faut basala ngo. So basala ngo te bana se. Tala ya devoir wane ko kanga katikati ya réseaux sociaux ya Congo. Ba koko remplir ngo te tala mama na devoir na pesi. Bandi ko basi. Papier duplicateur ko ma tout droit. Écriture à bien. Comment? Kasi comment? Comment? Yo finga kana munoko makamka oyo lingo voilà kutu ngana ponyo kwa manoto monika biloko lingo finga nga finga koma ngona papier moniko lobera bien kasi komati nga ba devoir na sengi bino yango na komi na sengi bino ba fiche parcelle na comité kasi komati sengi ya sala yo pe finga nga nengo finga nga wana ne par écrit kasi komati kasi comment Masara macha mikali okotela ngo bonganga te bakoma macha mikali okotela ngo pa bonganga yo moko polenga na oloba suste po macha za ina macha nga na oloba suste ko elanga su ba question na bango te be mission na bango te to sisa nanu wana devoir so to sisi devoir to koti siko na kati ya guerre. Voilà, merci Maman Sarah pour la présence na yo na plateau na biso pour la petite analyse auto sali mokolo mwalelo bandeko devoir réseau continuer. Ce que l'ingyo sala yango, ce que l'ingyo sala ngonanga benganga na oyawana na ba papier belé na ba bike belé au sali chaîne biso na chaîne commerciale ko banga te ke polo wana finga Saratola ba oyamba te ngana oyamba yo sala nyoso lingi fo Maman Sarah to komi lelo vraiment na suka ya analyse na biso na ibité le banini ko bakisa par rapport ya makamyo to lobele o msusu na tuniote mais oyo zanango okotali sapeli ya bandeko pe message nini oyo ko pesa na ndeko na biso nene ya na obana na nene ya ozande ko bazongisa mabe na mabete déjà nga
Et pardon, moi, Sarah Nakatiotier, Morel, pardon. Et il paraît, moi, autant dans les réseaux sociaux, qui va porter à de chou plainte. Na bien outé. Oui, bien, on va mettre. Ok, c'est bon. Donc, Néné, ya, oza ndekolanga. So, eza na domo nzamba pesanga. Totalement nzamba pesanga. Eza motema munene. Nakangela mutu kanda te lobobo melanga mutu. Nakangela mutu kanda te na zongi sa pe mabe na mabete. Mais oyo nanga. Loba ki nazala na raison te. Mais ceux qui n'ont raison, nzamba juste ou justifier nga. Alors nazo en vouloir yote déjà. Texte nanga na page nanga pour te faire voir, pour faire voir à tout le monde. Na makambo to sala ke bakangi mutu pour okanga mutu akende prison za place à passi. Ba sepela na ngote. Okoza o sepela raté na ba dire na ba propos na nga pour na famille à Ipupa. Oui, tu as raison. Ato finga ki oza pe na raison non. Mais ya ko seka mutu akende prison atiki pe banana ndenge ozolela lelo. Ba sepela raté. Tout le monde a un problème, ils allaient mater, quitter, tant que comme un bakanga mutu. Mon abat bachara nase. Ah, te aya, okangi déjà à la lide à 5 jours en prison, libéré. Mais bino bo enfonçanga. Talaka bokate langa tifona beta ba 10 ans. Il a dit que na samo yoyo, tant que nous sommes tous des humains, ko seka motute. Parce que oyebi oye comme lobité. Voilà. Nga ekomela kinga lelo peut retourner vers yo. Mais nga dans ce côté, nga nazo encourager yo. Mais moi conseil ezakara longola maloba ya mabe. Omoni diable a profitera na maloba. Na roboma mwana nga, na roboma mama nanga. Diable a kokota na maloba wana et salami. Oyebi ke to kangondo ki na réseaux sociaux. So et salami to kangondo ki au vivre wapi. Pour au lobby en na média en plus. Pour médani, ils sont partout dans le monde. Réseaux sociaux. Ka po na mbongo bata noela, ndolo bakyo bo mamwana no bo mana mama na o. Rectifier ngo. S'il faut ça l'émission pour rectifier ba propos wana, c'est très important. Koti kango ndenge wana te po ata mwana no le so akoli ayoki kolobaka bongo po na mbongo bato zwaka. A mono za mama mabolingaka ete. Parce que mutu fa kufa na mabe na yeye moko na masumu ne yo moko yo ndeni ngo kufa na batu ngo kufa na mwana kufa na mama no te kufa yo moko nenea yo mo mutu lia mbongo ya noela siko so noela ngwa na misa mabe te yo mo kandongo kufa te po yo mutu le mbongo na mwana no te mama ne te le salaire du péché c'est la mort le salut est individuel. Muta arolokotaka oya lona ki oloni ngubo bokaka nguba bango bato baloni yango te. Alors oyebi noela plus que nga oyebi ba erreur au salaki ça sert à rien ya ko se victimiser na réseaux sociaux aussi longtemps que mutu mo bwana besoin mbongo na ye yoza ko se victimiser po bato ba finga manon bafinga noela kaza mutu mabe mbongo saela ki mama na yo entre temps so pena mutu mayele lo wanga Sarah na cheba live nene ayo expliquer biso $85,000 nde sili na maladi na hôpital a mama no oya na explication te hôpital ni mama kotaki ba facture eza wapi toke ne ko vérifier na hôpital moi te ko za la salle vraiment songa na contre yo déjà na minute yo na ngana ba no saelo ba live wana. Je suis pas contre toi. Nazo en vouloir yote. Tu es ma sœur. Mais mi kiti ça. Oebi noela. Koleka batu tout na réseaux sociaux. Mi kiti ça. Ce qui peut ba okanga yo. Ba kanga yo kutu nengo ki mosa mabe. Mitika. So oebi place plainte noeza kende. Mitiko za mutu. Basa la bino confrontation. Lela ya na yo fara ya na ngalimbisanga. Ndamba mbongo za na ngona ba marchandise na biloko no na mwa ba bien na yo za na ngo. Opesie
opesi quelque temps opesa yo bana olukele mbongo ozo comprendre ce qui peut yo moko po senga cagnotte na réseaux sociaux osengi cagnotte mais avant senga cagnotte na réseaux sociaux il faut pesa bango une explication claire et nette. Allons la makamba ko se victimiser o tcheba tuna mutuke mbongo o traita ki mama na yo donc mbongo ebele $85,000 o traiter ka mama na yo te soto sengi yo ba preuve ozana ngote alors yakami kitisa loba na batu vérité senga cagnotte basunga yo peut-être ndambo yo ozana ngo yo représenter pas Noëlla na ndambo batu bakangiselela yo basani basunga yo ke yo okosa bato sanete o basculer Noëlla ozo énervé pour rien nga alali 3 heures pour non solana Noëlla rapona yo alors bongisa côté ya na biso Noëlla madinga to akabaleki no olemba no biso to sali o mabe oui mbonga musala oui mais oko tika biso peto kufa bongo te nayebi ko répondre nga na kanda saka sobo kufa bokufa kaka te nayebi keza kanda mbongo eleki ebele mais tshela biso na se koke na biso penda dire te to akabaleki no toyebi ke sara pasi peut-être yo zo agir penza te mais ce temps monsieur zakinga na agir koleka yo to sali mabe to sengaka ba pardon quant à vous les youtubers musana biso to linga ko kotsa bala botika komba Noëlla botika maramba Noëlla na nene bazana bango ya na leki etali nango bino te parce que bino olinga bokota mbongo na komba nene ya bobimise victime bobimise Noëlla mutu mabe or nene ya tala na expliquer no eloko kute makambo eza po nene ya so bakangi boyebi banyonga bato à part na informer bato à part Noëlla quand on dossier de ba komo tanga ya bato ya sala déjà mabe azana banyongo bato ba komba ba est-ce que soki bakangi chancel kutute so bakangi boyebi bato ba oya na ba plainte na bango oyo nene ya fa futa bambongo na bango so bolingi nene ya botika na mino be mission bo kututa bolinga bo sa be mission bo calibre ka cagnotte bo bambi to komi ko partager ole bo énervé Noëlla parce que marambu tout on a na lobby eza vrai nene a ebi ki a vrai donc c'est un peu ça on a na ko lo bana bandeko na so réellement penda bolinga nene ya botika na be mission botiko victimiser ye po makambu tout o ya mama eza lokuta mama na ya kenda ilobi kota mutu na prison maître wana bakangi wana o bazali na nene ya ata en prison makala etikali et puis Noëlla ça décisif hein to bondele mais décisif bon ni zebele abiso ezai mutu mususu me ba koma na parquet kala po zaki nene azaleki na mutema yango atika itiba inane oyo peut-être leki oyebise vérité mais leki akosa ye olepele ki asuka na okosa leki akomo laka ya chantage ona kotanga ba makangu no pona mbongo nanga obakiseli nga chantage tokende sikoyo mokili ye bango posala nga chantage bien yango Noëlla achaki ba poste nzoka mutani na anti chantage ye moko chantage ye moko sans babani sans réputation donc voilà na vie conseil gratuit tant que oza mutu na sa moyo so likambo ekweli muninga koseka te ko oye ekwele lolobi oyebi te na ucholo bango anga ekwelelenga injure public nene ya escroquerie abus de confiance yolobi ta monsieur ezala merde basa ba dédicace na yo Dieu est juste donc voilà un grand merci na bandeko nyonso tout balandinga to sunga ndeko na biso nene ya voilà je suis de cœur to sungai bosala ba cagnotte o bosala ba cagnotte o bosala bolukele mbongo ngape nazaka na Noëlla po songa na bina pesa part nanga ezala pas même tiers ya mbongo eze pas Noëlla donc bino bo banda de osala cagnotte peut-être na part nanga na ko pesa $1000 cash na part nanga saratola ingénieur 15
zwanga penda bien. Zoe bien. Ponga na kalanga mobola te. Ngala na sina zwa na nga. Omani mu pepe so. Yango na oloba. Babanda cagnotte na bango parce que mbongo na nge ekomi ata tiers ya mbongo ya Noël te. Donc basa la cagnotte na bango so bakangisi une somme ya grand morceau. Ngana na 1000 na nga ya cash. Sans discussion. Sans discussion. Avec tout mon cœur, $1000 ya cash. Et tant que ndeko nanga to sara ne musala moko na opesa. Na ndambo somme ba ko bimisa wana ya natanda na oya za nango pesa Noël. Voilà. Merci Maman Sarah pour monter ma malamu wana déjà. Ola c'est déjà que ceux qui basali yango aux enfants na monter ma. Ngana pour basala cagnotte. Pour mbongo wana nene azani nango te. Eze belé makasi polin. Merci. Ya pende belé basala cagnotte. Ole to sa ba émission te. Mutu moko soit yé moko nene ya atika no mamba zo linga ba émission c'est victimiser ba mamba ça les a faux. Parce que nene a so continue na ba gé à ko se victimiser les kana ba émission ngana on vend de lo ba live na ba preuve. Voilà. Alors naza pour yo et ça ba erreur comme la mutu nyonso parce que peut-être ngape na kata business lobby pe lobby kuna ngape na ko sala pe mutu et ça la ma erreur mo e comme lipenga alors na ko se côté po yo posa na kata business ça mamba business vous avez bien sur quand même eloko mo voilà ça la wana qui est tour à tour business ya la bongo alors tant pe ko comme la ngam su yo po sunga ngai ozo comprendre alors ce qui moi ezali tika ba émission yo moko soko ko sala cagnotte na yo maman démarrer cagnotte tant ozo luko sala émission démarrer ta cagnotte batu bakoti sa mbongo na kati mbongo ekota moi grand somme moko ta malonge bima na ebité yo ebino ela to ebité ndeni to sa menga pa na tanda na kwa nga na sola ka na ye kaka yo za déjà na départ na sola et entre temps na bombi pe $1000 na nga à condition cagnotte mbongo ekota. Batu tambongo za moi somme la peine au bakisa 1000 nanga. Merci Maman Sarah. Voilà, tu as mis analyse na biso vraiment j'espère que nous sommes déjà Maman Sarah lobby nazana ebeli ça la commentaire un grand merci na mon réalisateur ingénieur 15 Bassé derrière la caméra pourquoi pas na bon le livre bon c'est que babi ndeko de moi depuis Nigeria wana babi SP expérience tibuiwe tout pourquoi pas na Diogo Oscar Maritou bandeko nyonso ngaka problème kendi mikolo vraiment tozaka wana toujours na lokologa ya analyse kaka toko sala ka bino musala toko lobela bino onyo se koleka par rapport ya makambo ya nene ya bozala toujours branché bozala toujours côté na Sarato la TV bo s'abonner bo aimer bo partager pe vidéo et ko sala vraiment bien ngai na bino tout monde ni bongo mbale ya simana invité musus bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.